Salut à mes abonnés, salut na batu nyonso oyo basabona na page nanga. Eloko nalingi nalobelela, s'il te plaît mon frère, ma soeur, ndeko nanga, partagez vidéo oyo et édifiez batu mosusu. Partagez en massivement. Nangi nalobela sur maladie ya sida. Sida eza nini? Maladie ya sida ezalaka mauvaise sort ou ezalaka déjà planifié sur le plan spirituel na monde ya bandoki. Maladie ya sida. Preuve ne que ti lelo batikala kozwa solution ya kisi oyo esilisaka sida te. Ekoki ko calme mais kosila complètement minganga bazwa solution nango te. Sida ezaka na kisi moko oyo kakape tosaka. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il nous a dit tout doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Nalingi na betela bino lisolo moko en tout cas bo partager pona kosunga baninga ezalaka ka pona bino moko te. Sida eza maladie moko satanique. Eza punition de fois bapinisaka nango bandoki na monde na bango. Soko koki mission te bakopinir yo na maladie ya sida. E maladie ya sida na nzoto bandoki ebomaka bango te. Bazalaka kaka ko souffrir batiaka bango comme ba esclave vivant. Oze esclave vivant wana pona bandoki so ba réussir mission te babwakelaka bango mauvaise sort comme punition ya sida. Okomi condamné a komelaka bakisi. Et ça n'a pas tout sous ba beta bango ba sida ya kindoki. Pourquoi je dis ça? J'aime Dieu, Nazara Nzambe. À l'âge de 14 ans, 15 ans, nakufela mère nanga moko boye tozalaka naye. Nazalaka garde maladie naye. Abelaka aumelaka na kobela. Aumelaka vraiment na obela. Et elle dit c'est yaka kobima na hôpital que azana sida. Alors j'étais encore trop petite. Et baminga nga babanda okamande ni mwana mukia 14 ans 15 ans boy akezala garde malade. Ya maman mukolo boy azana maladie ya sida. Et j'étais ignorante comme nazaki moi muke na bandaki kokipete maman est malade, maman est malade. Et le kaki mikolo ayaki kokufa. Tango aye kokufa. Yango na lobelaki ba perruque bo keba na biloko ya bawei. Keba na biloko ya papa na yo soka zalaka ndoki akufa. Keba na biloko ya mama na yo soka zalaka ndoki akufa. O récupérer ba bien na ye et réclamaka biso na quelque chose. O ezalo kwa punition ya vie na ye tokeba. Bananzambe. Et ce qui est important là-dessus, il faut avoir une vie de prière. Une vie de la sanctification et la crainte de Dieu pose à la sauver. Bazwaki bilamba na nyonso bapesa kinga. Na lataki, na koma ekolata bilamba na ye. Parce que la seule fillette qui était avec elle à l'hôpital, na Ajuana, c'était seulement moi. Na koma ikolata bilamba na na sa ignorance nyonso. E yaki kosala tango na longwe kuna na kepa koko nanga na lemba. Nakutaki aza promotion mbamba na Yesu. E akotisaki nga na via losambo nazalaki JCC na combat spirituel. Nde isika oyo nga nazwaki souffle ya kozala mwasi ya mabondeli ti lelo. E mukolo moko na lali nga na bando mona banda kala nazaka na écran spirituel tongo mukolo moko na lali na miloti na couloir yango ezaki mulai e mama oyo akufaki oyo nazalaki garde maladi ne comme mère nanga azalaki ya kokonda makasi nini namonaki na seringue ya mulai makasi ya munene azolandanga
po achubanga serengi wana ya sida. Et na kati ya ndoto, moi j'étais fort plus que elle. Yazalaki faible tellement makasi nga nazalaki na force. Et nakomaki lokwa kosakana na ye. Soki nakimi na telemi. Abundani aye. Soki alinga pusa nazwa serenga tubanga. Nakimi lisusu. Donc nakomaki kosalisa lokola blague. Et lorsque je me suis réveillée, na comprenaki ndoto wana te. Na parcours ya kokola pe ya kozala toujours na présence en Nzambe. Tant ba maladie, Dieu m'a fait comprendre pour me dire espérance. Maladie ya sida, ezaka maladie moko ya mauvaise sort. Ezaka maladie moko ba tiaka ngo mutu sur le plan spirituel et puis physique. Okomi esclave ya ba hôpital pe ba antiviraux. Okomi esclave ya pharmacie, okomi esclave ya baminganga. Bien-aimé dans le Seigneur, makamba molimo ezali sekite. Il faut avoir une vie de prière. Et basala kabongo po na nini? Nazaki na âge nini 14 ans 15 ans. Tango siko koma na âge ya kolinga, po ba justifier sida na bango ba beta yo na ndoto. Na âge ya kitoko nazokola bakotindelo mibali na monde ya ténèbre ya ndenge na ndenge bajib obimaka na baprêtre eye mwana moke boye abimaka kutu na baboss abimaka kutu boye po bajustifie tonga ya sida na bango oyo babeta yo na âge ya 14 ans 15 ans sur le plan spirituel. Dieu est merveilleux. Non, j'aime Dieu nalinga nzambe. Nzambe to rien. Et na parcours à vie, bakotindela yo mibali ya ndenge na ndenge po ba justifier sida na bango. Tango sope mibali yango yo kobima na bango ba na sida te. Mais lokola babeta ki otonga bamonaki bava evia mibali obimi na symptôme ya sida balobi bomoni azalaki ndumba bomoni azalaki boye yango azwi malade ya sida e mwana nazaki na mibali fi wana bandaki kobima na batonton yango azwi malade ya sida. Satan aza lokuta. La Bible nous dit que c'est le père du mensonge. Alors je vais dire à quelqu'un, malade Jozobela, ma sœur, mon frère, eza tonga babeta spirituellement tongo. Ezalaki déjà planifié na kati ya monde à ténèbres. To négligeaka ndoto te, to négligeaka révélation te. Moi, na vivango. Mutu ango akufa na maladie ya sida. Il fallait betanga petonga. De balinga ki ba réclamer nga na eloko wana. Heureusement, j'ai le Dieu qui m'a choisi. Heureusement, j'ai un papa responsable. Bien-aimé na oyebisa yo, lève-toi, prie. Luka Nzambe. Sida yo kakaka kombo ya Yesu. Sida yo kakaka le nom de Jehovah Sabaoth, de Dieu puissant guerrier dans les combats. Yoza malade, yozomi tungisa, maladie oyo, tellement que yoza aveugle spirituel, babeta otongo ye barate. Basi babeta ki ango tongo, me balingi ba justifier ango na tonton moko yaki kolinga yo. Balingi ba justifier ango na ba relation babanda ko courir simana yo. Il faut prier. Side yo kakaka kombo ya Jésus-Christ. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Yamba Seigneur, yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis okomona nyoso ya vie na yo et ko fléchir et tu seras libre dans le nom puissant de Jésus. Si vous avez envie, il y a soutien à prière, n'hésitez pas à m'appeler. Je vais prier pour vous. Depuis na botama na tikala kobela te nga. Depuis na botama na tikala olala na mbeto hospitalité. À part koke kobota, nde na lali na maternité. 3 jours et koki je sors. Fièvre te le côté. Eza lo lendo te. C'est une grâce qui me vient de la part de Dieu. Et je vais communiquer cette grâce à toi. La Bible nous dit qu'on donne ce qu'on a. Je n'ai que la guérison. N'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais prier pour toi. Et Dieu va faire quelque chose. Abonnez-vous massivement. Et que mon Dieu vous bénisse. Merci.